Bonjour Cordon et Leko. Bonjour, bonjour. Tout le monde a un programme enrôlement, mais tout le monde a expliqué comment dérouler les cannes. Les lots pour remplir devoir civique na biso eza ko s'enrôler pour na lobby et permettre biso to voter ba candidat au choix na biso avec sérénité et to sanctionner ba oyo il faut to sanctionner. Tina ya boyeli na biso lelo yango to na base na biso mobimba pour to remplir devoir civique wana oyo ezalaki na biso na mutema pour na ngonga ya lelo. Vous êtes impressionné par la foule, n'a habité foule ezaka pour na lelo ou soit ezaka na base na yo ou il y a des pics là ozo évoluer na bango. Tous ba leader et o ezali base o na bandi nango depuis un moment ne lelo yo to yena bango pour na to s'enrôler. Na osenga na ba o nyonso tout bana ya Lukunga bana ya Ngalema en particulier baya na lombango na ko s'enrôler parce que etikay na mikolo mukie ba o ba s'enrôler te parce que lelo soki to perdre quelques électeurs ils ala pas si pour na biso parce que moyen ko sanctionner ba o to ko sanctionner egozala te moyen pe ko pesa ba o il faut to pesa egozala te na yango il faut tout le monde ba se hâter na ko ya ko s'enrôler na mikolo etikali pour to remplir biso surtout ba devoir civique na biso. Merci. Notre base accompagnée de notre base de Ngalema plus précisément, et nous demandons à toute la population de Ngalema, à nos électeurs de Ngalema de venir s'enrôler parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps et s'enrôler c'est un devoir civique. Ça nous donnera le pouvoir de sanctionner s'il y a à sanctionner et de donner les voix s'il y a à donner les voix à ceux qui travaillent. C'est ça mon message. Oui. Alice ceux qui n'en ont yo pas besoin de
Descends de coup. Il est au positionné en photo. Suivez là. Merci beaucoup, c'est une bonne chose. Bonjour Cordon et Leko. Bonjour, bonjour. Tomonio awa toyebi keza programme enrôlement mais tolingi moko expliquer neni dérouler neni les cannes.
les lotoyés remplir devoir civique na biso oeza ko s'enrôler pour na lobby et permettre biso to voter ba candidat au choix na biso avec sérénité et to sanctionner ba oyo il faut to sanctionner. Tina ya boyeli na biso lelo yango toye na base na biso mobimba pour to remplir devoir civique wana oyo ezalaki na biso na mutema pour na ngonga ya lelo. Vous êtes impressionné par la foule na habité foule ezaka pour na lelo ou soit ezapa na base na yo o ya depuis kala ozo évoluer na bango. Toza ba leader et o ezali base oyo na bandi nango depuis un moment ne lelo yo toye na bango pour na to s'enrôler. Tout le monde déjà remis qui est presque par rapport à date qui les 24 message ne koyebi sana bandi surtout ya lukunga bazolanda oyo ko s'enrôler lukunga ni politique ya kota ko ça on le les 20 dans 4 jours baza ko continuer déjà enrôlement ceux qui va prolonger message ko zani par rapport à mokolo ya enrôlement na osenga na ba o nyonso tout bana ya lukunga bana ya ngalema en particulier baya na lombango na ko s'enrôler parce que etikay na mikolo mukie ba o ba s'enrôler te parce que lelo soki to perdre quelques électeurs et vous allez pas si pour parce que moyen qu'on sanctionner bah oh to sanctionner et vous allez moyen peut à couper ça bah oh il faut to payer ça et vous allez na yango il faut tout le monde bah se hâter na koya ko s'enrôler na mikolo etikali pour to remplir biso surtout ba devoir civique na biso. Merci. Notre base accompagnée de nos bases de notre base de Ngaliema plus précisément et nous demandons à toute la population de Ngaliema, à nos électeurs de Ngaliema de venir s'enrôler parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps et s'enrôler c'est un devoir civique. Ça nous donnera le pouvoir de sanctionner s'il y a à sanctionner et de donner les voix s'il y a à donner les voix à ceux qui travaillent. C'est ça mon message. Ngaliema mobiba asengi bino merci parce que na koya ko s'enrôler nga moko te fallait na ya ko s'enrôler na base na ngai fallait na ko s'enrôler na bako ya ngai yango na senga ki babenga bino koya kotika boye to boete nasengi bino merci mingi na s'enrôler nayebi ke lisusu mpe bas'enrôler oyo bas'enrôler te na kosenga bango baya ko s'enrôler parce que ceux qui ont s'enrôlé tête pour perdre foi, ceux qui ont s'enrôlé tête pour sanctionner bateau, pour sanctionner et tout ça vraiment sans enrôlement, nous allons pouvoir y avoir ça là et l'eau pour mon côté. Et là enrôlement, nous voyons ça la nuance surtout. Nous savons que la nuance va s'enrôler. L'habitant là aux autres, là au temps là, parce que sa famille nous a dit bota dans la zawana liboso na bino kino kozo accompagner ngai na ngai na nyonso et na nyonso sengi bino merci mingi. Je pense que na na base na respective bokozonga na base na bino respective na la